Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour matérialiser la vision de Papa Simon Kimbangu, un grand orphelinat sera construit en RDC, dans le Congo central, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Cet orphelinat accueillera 350 enfants, dont 50 d'entre eux porteurs d'un handicap physique. L'orphelinat sera composé en U, donc partie gauche accueillant de petites filles, partie droite accueillant de jeunes garçons. Et au milieu, nous accueillerons des enfants porteurs du handicap et des personnes vulnérables dites du troisième âge. Les enfants bénéficieront d'un encadrement spirituel par le corps ecclésiastique et aussi d'un encadrement social. Entre autres, nos enfants auront la chance d'avoir un atelier d'apprentissage en coupe et couture, un atelier en pâtisserie pour apprendre la pâtisserie et aussi un atelier de cordonnerie. Entre autres, les enfants bénéficieront d'une salle de sport où il y aura une salle de basketball, où il y aura une bibliothèque numérique et aussi une bibliothèque physique. Entre autres, une grande salle de jeu où les enfants pourront jouer à leur guise en dehors des heures scolaires. En construisant l'orphelinat Papa Simon Kimbangu, nous aidons directement l'État congolais et aussi les chefs spirituels, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le président membre fondateur des œuvres philanthropiques et humanitaires de l'église kimbanguiste. Pour réaliser ce grand et beau projet, nous avons besoin de votre aide, de votre contribution, tant bien matérielle que financière, car je m'aide en aidant les autres. Tout ça, rassemblement, d'installation pour présentation. Les lots, tous alliés dans les titres pour Djaboulé, pour la biso et la paroisse et à l'Union. Nous en avons Apaki et Afrique. Mayango, nous possèdons dans la paroisse secrétaire, à ce que la mission de la messa. On a voté de la mission corps de l'émission et à mon côté la Congo et Tata, moi, on a fait Tata, moi, on ça. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, fondée en Kamba le 6 avril 1921, siège international. Les chefs spirituels et représentants légal, décision numéro 254 par EJCSK par CS par 01 par 12-SP-SC par 2025 du 22 décembre 2025 portant nomination de membres du comité paroissial de l'association des femmes kimbanguistes Afrique en cycle dans la paroisse de Londres en Angleterre. Les chefs spirituels et représentants légaux vit la loi numéro 004 par 2001 du 20 juillet 2001 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, vit l'ordonnance de justice numéro 2/149 du 1er décembre 1960, accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif, dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, tel que modifié à ce jour. Vu l'arrêté ministériel numéro 005 par CAP, par JEGS par 2002, du 6 février 2002, approuvant la désignation de sa divinité Papa Simon Kimbangu à la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Nasha Maïmbi
Malisa, présidente paroissiale Sonia Zali à l'État. Élisée Moutala, comptable paroissial, Sonia Zali à l'État. Mafou Mumba Suzanne, chargée de l'évangélisation à l'État. Kifuku Kimpeya Gisèle, chargé de l'éducation à l'État. Diangambu Mwelu Jessica, chargé de l'éducation adjointe à l'État. Mami Mafoukou, chargé des affaires sociales à l'État. Maman Pasteur Bonkengo Inokwa à l'État. Maman Diaconesse Maria Diazola à l'État. Article 2, sans abroger toutes les dispositions antérieures et contraires à la date de sa signature, faite en Kamba le 22 décembre 2025, le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Monsanto, batata na bamo des femmes qui baptisent dans la paroisse il y a l'homme. Quand la banque se fait provisoirement, et bien mais décision de la banque pèse à l'immobilier. La question ma maman conseillère, la maman secrétaire. Tinami Omoni conseiller à cabinet à la paroisse de l'ordre de Salamoui. Nathan Nakala, maman réunion sur l'association, groupe dans l'association au service de la paroisse, Bazalaki aux assignatures la responsable de la paroisse. Mais depuis plusieurs années, Makabouala et ses SIDA, même quand c'est un mouvement, dans l'association, dans le service, Bazala Ndikisa ya besoin signature, ya chef Issa ya ko exécuter décision oyo. Et c'est que les membres ya hiérarchie aya pour na installer bateau. Parce que paroisse c'est ali autonome mais ça dépend directement en Kamba. Et ça l'association mouvement pe ba service et ça peut dépendre na paroisse mais baza ko rendre compte na niveau ya paroisse et paroisse ça peut ça directement rapport na nzela ya cabinet et pas ya chef spirituel. Ya mwana pona ko boya me mobulu ezalaka kala et ba association ba mouvement ba service ba groupe ezalaki ko zo signature la responsable ba paroisse bitumba ezalaka mingi ko soit na ko yinana batata na ba mama tomoni bambuta oyo baponami liboso na biso mokanda na nzambe eza kolobela biso likambo ya kitoko tomoni yango na 1 Timothée chapitre 5 verset 1 jusqu'à 2 elobi
Yombuta tata to mama tant kogangelaka mobangete elobaka ndenge olobaka na tata na bali to basi lokola bandeko na yo bamama lokola bamama na yo bilenge basi lokola bandeko na yo solo na bosembo nyonso kosangisa bango mpe kosala na bomoko ya solo lingomba na biso depuis 1921 qui fait quoi pour qui et pourquoi et c'est que les ala kowela na ezala te kasi kozala na bomoko pamba te lisanga ya bamama ali pamba te bamama nde bango bazali na base ya éducation ya bana batata na bamama tokutaka pa ya mama bamama soki bazali makasi ezala na bandako na biso ezala na baorganisation nyonso tokomona ndako ezalaka na kimia ekendaka liboso na éducation ya bana société mpe soki bamama baza makasi tomonaka peuple mpe akozalaka bien soudé mpe makambo oyo ezalaka tobisaka basivi to peuple na kati na mboka ekozwaka nzela pamba te bamama nde bakomaka ngolobenge mpe ya président yango wana bamama na biso tosimba mosala tosala yango na solo bokapani ezala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosala nzambe na biso bokasi mondima okiangani ozalaki na biso na kobengama ya bamama liboso ezali décision na yo lokola ezali mokolo to na yo mpe mokano na yo esengelaki toya mpona kolakisa na banzele ndenge ya likolo mpe banzele ndenge ya se bayoyo boni po te batambusa lisanga ya bamama kaka te kasi bamama bakopesaka toli epai ya babuku batata epai ya bana ya basi na ya mibali eza mosala moke mpe eza mosala monene ezala na bango bomoko eza na kati na bango bazala monene na mosala oyo bapesa mokoko na kati na paroisse mpe na lingomba wuta na nkamba ntina mokili mobimba yango wana nzambe na biso ntango ekoli topesa bango mbote leka yo moko na kopesa bango mbote pamba te mbote ezali ya yo biso tozali kaka na simple instrument lokola bokangi kati na bango motangi bayo nzambe eleka liboso lokola posa makambo ya mokili oyo ya yo nzambe eza na litoko ezala kati na bango na kombo ya tata mona mpe tata molimo mosala amen. Arrêter dans ma vie pour la la Tambou, dans la paroisse de Londres à Angleterre. Les chefs spirituels et représentants d'État, attendu qu'il est impérié de Jean-Robert, président paroissial, ce gars s'aligne à l'état de Dieu. Wayakusu Filemon, vice-président, Yégousinoyogi Azaïe Kouvé, à Kouvé-les-Moines. 3. Bassosa Kwasi Joël, secrétaire paroissial, Soki Azali à l'Église. Alomo Lingomba, caissier paroissial, Soki Azali à l'Église. Papa Milaïsa Azali, Abéi, Yébédoki Abéi. Les conseillers formation, Papa Roger André, à l'Église, Yé Asali, Papa
Papa Valjean. D'effectuer une mission ponctuelle pour le compte de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu en Europe. Il s'agit de Madame Nzongo Babou Mireille, directrice générale des œuvres philanthropiques et humanitaires d'humanistes notre pays OPESHCA. Motif: campagne de sensibilisation relative à la construction de l'orphelinat de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Durée 1 mois. Retour à la fin de la mission, transport, véhicule, avion, métro, itinéraire, Kamba, Kinshasa, Paris et les autres villes d'Europe, Kinshasa, Kamba. Prise en charge, église humaniste locale, les autorités non civiles, policières, militaires, ecclésiastiques et consulaires sont priés d'apporter aide et assistance aux porteurs du présent ordre de mission en cas de nécessité. Fait à Kamba le 15 septembre 2025. Signature, l'état signature en Boulé, dans ce moment-là, au Canada. Donc, il y a un autre, où il s'appelle la mission, il y a la directrice générale, il y a OPESHCA, maman Nzongo Babou Mireille, pour la suite, il y a un programme. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye! Espoir du monde, Église universelle. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela, Wazola, Waelevizola, Kaka ye kaka, Yani kaka ye. Na kwa katamu na tika kama ni mwasanto, wana Papa Simon Kimbangu ya solo siku kwa barabara nzabe, tangu wa mfuta na kaa, na kwa Papa Simon Kiangani na sitiri bisonya sola na ya rote mingi na tournée oyo a décidé de ça. Aussi merci la responsable paroissiale papa na mwendelea kidogo ya bibi sote kasi ya ndio moko data mwana mwanzo kwa bali de tout ça qui est pas naïe. Et merci mingi na bandilion sur la paroisse d'Angleterre, spécifiquement la paroisse de Londres pour votre accueil chaleureux. Solo bibi sote so été OPESHCA et la œuvre humanitaire, philanthropique et église humaniste. La lingala liko bakisanga ya bakololelwa bote au bakosimaka ya mpasi. Toyebi ete civilisation nyonso na mokili ekotambolaka grâce à la charité. Nde tomoni bamboka na bapoto tovandi mondela kozonga biso en charge lorsque nous sommes dans des situations de précarité. Kitu alietongami na mondimo, la nouvelle civilisation tokondekaka yango. Félicitations maman Gabonaise dans laquelle elle est aussi pour la positivité. Solva Nanzambe c'est la source de la confiance dans la Tanzanie. N'importe sa mauvaise abisso, solva positivité zali. Aujourd'hui Dieu parmi les hommes nous amène à vous il y a pas de abisso, tout va marquer l'autre côté, tout le monde a rappelé la mieuxté. Donc merci. Nalisala oyo papa salon de l'Osalaka, solo de Romona Kayaro. Merci. Il y a solo personne qui va vous faire des aliments. Est-ce que vous allez vraiment Mireille ou elle va les combattre?
ezali institution oyo esali kaka Simon Kimbangu na kati ya lingomba na biso kuta 2012 exactement mpona kosunga babola ya lingomba na biso kasi babola te mosusu kosungaka tokomona bango église na biso tozali en majorité des gens pauvres. Pour plus de la moitié d'entre elles, encore extrêmement dans la précarité, dans la pauvreté. Tout le monde a la vie bazali rejeté. Babengani bandoko, bazali batata, bazali bamama. Na etika na ye ezali ete torelinanike mpe totelemisa bandeko na biso tokomona bakopesa papa maboko na paroisse ya Angleterre mobimba tomoni bongo baresponsable na paroisse de Londres, na paroisse ya Ilford mpe na paroisse ya Stockwell. Nous vivons à Bogota Birmingham qui avec le temps, ça va vous sauver l'histoire de Bogota na Birmingham. Natina wana moni était pas mon avis les alliés ont poussé ma maman les alliés délai pour temps pour la recevoir la cambo et ta famille orphelinat humaniste. Par contre le hôtel qui s'allait au saut, par contre il va avoir un représentant officiel il y a un temps au centre de la carte de la paroisse Navignon. Ceux qui vous allez Navignon va aussi de la barre de Bissau. Nous allons avoir la cotisation pour la retomba, au moment d'un débat officiellement. Bien sûr, toujours sous le leadership, la supervision des responsables paroissiaux confondus, à savoir la paroisse de Londres, à savoir la paroisse des Forts, à savoir la paroisse de Stockwell. Il est très important et très impératif qu'il y ait passé par Balo, par Baté, par Monté, par Monté, ça va se compte rendu, la Baroté, l'eau est beaucoup, par Baté, et toujours par la Pamboli. Ipamboli ya solo soko bwaki miliona na wale kolo ya zelo ule besi ya wewe wote kopesa kumaboko kusaidia. Kasoko bwaki miliona na wale kolo ya libaba solo ata ule besi tenge nini. Koko vitu na meto senga katopesa kwa meto zoka tenge nini. Ipamboli soko ya kolo ya libaba tu ipamboli soko ya kolo ya zelo. Na ngo isigani na bisoba na zasko kino mpya na libo tosi. Ya oti hierarchie. Bato bateli biso liboso bazali mwita papa akoni bango na ntina esengeli kokopesa na bango maboko na kosunga ordre et désordre te ye na ntina wana moto kosalaka ezali na ntina moko ya lipamboli kosunga fera ezali kosunga tata nzambe ezali kokotisa nzambe nyongo ndenge na jacques yango elobaka celui qui donne à l'orphelin donne à Dieu eza bilanga moko kitoko ya kolona oyo tobengaka heure supplémentaire osali tata nzambe ntango pasi ezwi obengeli Seigneur souviens-toi papa nalesaki baorphelin papa nalesaki baveuve nalalisaki bango nzambe akozalaka très sensible na likambo wana na yango alisengami ntango tozokolona tosengaka tata nzambe papa napesi kasi naza mpe na mpasi boye tokolopaka ezotungisa ngai nzambe ezola kozalaka très très sensible na bandeko basungaka bana na biso topesi nyasi tomoni ete mama na biso mama nasha solo mama bozali parmi bamama oyo bokosunga bana nde kaka basala sikolo ete mama nde kotasimbaka ndako ntango oza mama ya paroisse alors oza mpe même temps mama ya bana bitike eza lokolo ekokuta papa na ndako abotaka mama akufa yo mama sika oye esengeli osunga bawa bana wana mpe okolisa bango otangisa bango mpe tokoremarke ete bana oyo toadoptaka oyo ezake bana tokoti na bana naturel te bana na bakosungaka bapama makasi pamba te bakotala ete bazalaki baboti kasi na baboti to bapesi bango bolingo mpe éducation nde papa asengi na biso bamama mpe batata kosambela mpona bana baorphelin pamba te baza na baboti nde na se na ntango baboti na bango ezali yo mpe ezali ngai na yango wana tokoleka na lopango bandeko oyo bakosisa kotambusa kopeshika na mboka ya Angleterre. Tomoni bongo na paroisse ya Ilford, tomoni mama na biso mama Lucrèce wasolwa soki azali aleka liboso bandeko na biso bakoka bongo komona ye. Paroisse mpe ya Ilford. Na paroisse de Londres tomoni mama Nasha Mayingi Maïza, maman soko ozali présente okoka bongo koleka mama okoka komona bino mpe na paroisse ya Stockwell tomoni bongo papa Merlin Maputa soki mpe papa azali akoka bokolinga liboso po bakonzi bazali liboso bakopesa bango te na nkombo ya tata mwana mpe tata mwana mosana. Tout avec tout nos respect kotelisa bana bino babanda officiellement mosala ya kosunga bana bitike mpe kotonga orphelin papa Simon Kimbangu na nkamba yeluseleki ya sika na kuku ya tata mwana mpe tata molimo mosantu tata mwana mpe tata molimo mosantu tomoni liboso na biso batata na bamama
vrai bango tokoyo bata mosusu décision ya mokonzi de calamité mais na masolo na papa na mama président ete bazali na statut mosusu oyo ye moko mama président aza na ndingisa ya kokola bacolaborateur na ye bacolaboratrice na niveau nyonso oyo niveau ba ezali na yango batata na bamama bana etike toyebaka te ya lisipeta nini bana etike ndenge toyebeli bana oyo bakupela maboti tata na mama mingimingi me nzoka nde bana etike mosusu mpe bazali baparent bazali me babandona bana wana oyo tobengaka les enfants de rue milani bazali mpe bana etike parce que moko te azala charge na bana na mpe bazali na biso donc yango wana batata na bamama bana wana mosala mama président aza kosala na niveau ya nkamba pamba te siège eza na nkamba mais bisika nyonso oyo mboka na biso ezali bana wana bazali donc ndenge mama alobi je crois que mingi tolandi ye mpenza na moteki te babata alobi mbambo mais ezali mosala moke te ezali lisungi eza kosenga lisungi wana eza kosenga maladi na nini tomoni na lingomba mikatelo ezali oyo tata molimo mosango eza kosenga biso récemment tozwi mikatelo ya bioka 5 euro to 5 dollars to 5 livres mpona kotonga barage na biso ya bioka tozwaki mikatelo ya 20 euro to 20 livres ya 10 euro to 10 livres na bamouvement misala eza kosalema me tokozala te ke tozali na charge mpe ya kosunga babola babola eza bato oyo aza même pas na une livre côté à vivre pendant une semaine to pendant un mois bazali awa na poto tomonaka moto azwaka charge na bango service social toyebi yango malamu mais biso na afrique na kongo par exemple service wana ezali te donc biso papa atieki biso organisation oyo to œuvre oyo na kati na lingomba esunga non seulement bakimbangiste mais esunga mpe banon kimbangiste epuis eyebani même na niveau ya états-unis d'amérique donc batata na bamama ningi koloba nini batata oyo tomoni liboso na biso ya bamama esika nyonso yo ozali oza na une livre na yo oza na $1 oza na €1 oza na elamba na yo olingi kopesa yango na nimporte qui te ekamata yango pesa na batata to na bamama oyo baponami na baparoise ya Angleterre oza na Ilford, Stockwell na Londres nayebi te soki moko ya Birmingham bazali so bazali te ya kokona mabe donc officiellement banda lelo toyeba totala bilongi na bango na bakombo na bango tokanisaka bandeko wana bana wana tomonaki ya quelques mois papa conseiller direct en charge ya écoulement papa Nemenza akendaki kosala inauguration aposalaki pose ya première pierre esika wapi orphelinat eza kotongama eza kosenga mbongo wana ekokuta epai mosusu te ekokuta epai na biso toza na vache verte biso moko tomitongela donc toyeba malamu ete banda lelo soki tozalaki kosala yango te na Angleterre soki mpe tozalaki kosala yango tokontinue kosala na nzela ya bato baponeli biso baza liboso oza na mwa lumeya pesa oza na mwa elamba pesa oza na mwa biki pesa oza na kalie pesa ekosuka bana na biso pamba te ebandi na nkamba ekokende ntina mokili mobimba na este tokomi bazali na Congo central bazali na baprovince biso bazali eza na Angola ntina niveau ya Congo bazali donc oyo baponeli biso bazali bato babanda kozwa ezala mbongo ezala bilamba nyonso ekomaka kokende na nzela na bango po te koma na directrice to présidente générale ya OEPSK ye baza liboso na biso tokende susu na nzela mosusu te nzela ekomi officiel yango wana bashaka na bamama soki bomoni bango lobi bakotambola na bakaye ezali permis bakotambola na kaye liste
tout ça pour un livre, 2 livres, 10 livres, pour pas la télé, on se retrouve pas une avant, donc il faut qu'on aille sur le pas une avant, et on prend un avant, il y a le président général, père au critique et pas à papa. D'abord, dossier bandé à Rosolona Bango, il y a mon fils à Bangote, il y a mon théo à Bangote, il y a mon tout à Bangote, à stopper ça, na Kimia Nyoso, na Bolimo Nyoso, notre Amen. Tout le monde est là. Na Congo ya Tata, on a fait un Bolimo Mosambe. Nzambe la biso, Papa Simon Kimbangu, encore une fois, nous sommes ici sous la tour de l'île de Païs. Papa, tout le monde est posé la biso, la tata, la maman, oyo baponami nakina na profesa yo nzambe na biso maboko papa ya solo nguya inaka maboko pamba te soki baza na nguya te ata basengi ndenge nini mitema ya bato kozala ya kokangama me soki opesi bango nguya ntango bakoloba biso banso wana na yo tokoyoka mpe tokopesa ndenge ezali kolemo na yo yango na nzambe na biso tozopesa bango mbote leka na kopesa mbote mpo te mai nyonso bakosala yo ozala liboso ozala nsima ozala mipati na kombo ya tata nono na mpe tata molimo mosantu amen. Eza un livre à Oyoga na Foutite, to Scout à 4 de Richard Mondibi, eza très important, un livre pour la lire au Biba, tout en comptant la moi catéchiste responsable, maman Louise.
na kimiala au bakotonga orphelina pene pene nzanza bisadi chatu mingi jiki ni la solution pour voir qui nous supporte dans de distance et l'eau toujours tonga si la papa yako projet de pierre on tente de solo esika obiso nde toponaki yango tokoka kotia babatima to bisika oyo ezala ete ezala ya kotongama ndenge esengeli kosokipe na bana oyo bazali presque abandonne mpe bampaka oyo na kati na lingomba mpe bampaka mokili mobimba oyo amoni ete aya kofanda nde na nkamba mpe yambelaka yango tozosenga na kati na lingomba te moto nyonso ya motema malamu apesa biso maboko te esika oyo etongama na lombango nyonso yango lelo tozotya banga na esika oyo